Bande ko batali ya chaîne ya télévision na biso Prince Ngango ya télévision Mbote na bino. Lelo toye awa na mboka ya sika. Na mboka ya sika pona kolobela masanga. Masanga nini? Masanga ya mbila. Biso toza bapaya na mboka oyo, meto yambi papa oyo akoyebisa biso ndenge nini masanga ya mbila eyaka. Bazwaka ngo ndenge nini, basalaka ngo ndenge nini, eutaka wapi, esalaka mikolo boni. Yango lelo ngai ndeko na bino Mami Bibomba na ye na mboka oyo. Bon. On singa onde tusaka ngo okalabo. Sali boye. Après boye ndi pisi ce poids akosala musala sa sala mabete mati osali makambo nyonso kiti donc ya singa bakoko oyo balakisa biso ke tosala kana musala akosala masanga mbila. Ah donc oyo zanze tambila. OK. Ndo matabo ke buka mbila te mokezwa masanga. Na ki kozwa ne masanga ndi na osala likolo mona ba bidwana esika tokitisaka yango. Ça va papa. Yo matara pona tozwaye na tiaka ba pota bozomono ata mbula ndenge nini na komatana ngai sans kubanga te po parce que na sina tia déjà banzela ya kotemisa makolo so monde na osala vraiment ba koko ba tola sala oyo batani sakabana ile sakabana makambo nyonso eloko oyo vraiment Oni bidon oyo. Quel mauvais alaka. Tolungaka masanga soki komi période nango o malili ezaka makasi. Te tukisaka 3 fois par jour. À 5 litres izokita. Misa masanga tellement épelé. Ne po ezi kumela bonde to sali boye. Pe sala ngo un mois. Après kosila baramo mususu ebimisi mususu. Ne to sali yango mususu. Zo continue quand ni zo continue zo collaborer donc elle quand ni mabende ko foi ça so foi ici la c'est ku pour la libéra mais il a dit pour la libéra si a te kumolai ya ba 20 mètres pour matakaka parce qu'on a na tia na sala masa On est guitare, est-ce que matanga? Ok. Les bidons à 5 litres, on est comme ça, combien de minutes, combien de heures?
kombele bakoko oyo tosaka nango masanga moni ekoma ndenge bakoko bazala kala soki asala tabo ezwi mino nde bandolongola basuki na mandeko nyonso kala ya mozomona moko na mino makasi lokola gilet. Masanga ebimaka yango oyo eza sorte mibale oyo ezaka fleur ya pamba mosusu ezaka bambila mbilo baliaka wana nde sorte nango esalaka de sorte oyo ezaka sikoyo ya fleur mo ebimisaka mbila mpe eza nango. Okay. Pesa micro na papa ye moko a se présenter. Papa mbote nao. Mbote. Papa oko pesa biso kombo na yo oyebisa biso bisika nini tozali. Oui, kombo na nga papa Ringo oyo yebani na Nganda Sese cité Mama Olive oyo ezwami depuis 1971 nde tokotoki awa pona makambo tali masanga pona kosala yango nde tozo produire yango awa na Nganda Sese. Oui papa, suko musala na ona ya masangana eza nini? Musala oyo ya masanga oyo eza musala bakoko balakisa biso nde toyaki tozana sorte mbale ya masanga oyo ya mbila oyo tozoloba sikoma oyo ya mbila oyo ya sese eza na sekuna tozana rafia et palmier yango ndete nazoloba sikoma kamotali palmier yango nde zosala ndenge basala kango nde tosalelaka yango ezalaka boye toko mata okati mbila bo sukoli mbila na yo ti likolo obande osala yango forme ya komisa masanga oyo nde ya likolo to mataka na singa yango tuti kolakisa ba image singa oyo na mbeli oyo nde tokende kosala yango tosali ça tosali esili mosusu oyo kosala forme na osali sala ba un mois mais par jour ezobimisa biso 5 litres par jour omona obimisi na tongo pe na pokwa nde loko tobisala yango eumelaka mwa mingi esala ba un mois après soki esili ramo mosusu ebimise biso mosusu ebimisi masanga tobasali biso masanga mosusu. Bon, masanga ya mbila wana tina nango penza eza nini? Oui, masanga mbila wana eza na makambo ebele ezo traité makambo ebele etretaka na moloko mingi bato bazoya mwasi aboti mabele ezobima te baye pa na ngai baye kosomba ngo ntango bakosomba tolakisi bango otokisa ngo na moto ti pilipili moto wana mwasi ameli soki mabele ebandaki kobima te omona mba moko mabele egangi ebandi kobimisa mai mpo mwana mela ya mibale eza problème mingi bazomela ngo baoya awa bato mingi bazwa kosomba ngo mpona kotraite ba rein ezotraite mpe les autres traités barre après les autres traités peu prostate nde mingi ndenge tokaka wana nde tout naturel soki baye baya kosomba ngo uniquement pour ko traiter bato prostate ezala makambo ebele oyo ezobikisa ba malade wana nzoto masanga oyo bazomela ngo mpona malamu ezosala na nzoto mais ezotraiter pe même temps ezotraiter ezala makambo ebele oyo tozosala basala ka mingi ya bokoko bato mingi basala kisa ya bokoko awa oyo bazo traiter na bato mingi bayaka koluka ngo po uniquement pona ko traiter bato ezala makambo mingi ya makasi penza oyo esengena masanga mbila oyo siko masanga mbila différence nini eza entre yango na masanga mosusu tomona na kati ya milangi
Bon, wana ya bango basala ka ndenge bango bayibi kosala, mais biso ya biso utaka direct ndenge nzamba tia naturel ekiti pe nde tokitisa yango na sito bandi koteka yango. Mo ya bango wana eza na makambo ebele bango basala kango, batiba masango, batiba makambo ebele, ba formule ebele basala ka. Mo ya biso eza naturel utika mbala moko otina bido bato bandi komela yango. Masanga ngo eza kaka pona mibali ou bien na basi na bana pe bakomela yango. Epai na biso emelaka na basi na mibali. Mwana muke akomela eza na ba sorte mibali. Soki sali 3 jours mwana akomela yango. Mais so komi na ba une semaine ekomi makasi wana ekomi ya mibali babenganga masanga mibali. Wana so omeli yango wana mwana muke kokala yango te po ekobuka ye makolo. Donc soko pe omeli yango mwa mingi ukolangwa na yo pe. Oui, ezolangusa makasi. Ezolangusa soko omeli yango ezolangusa parce que yango nde eza na soko tiango na kopo ozomona ndenge ezotoka ndenge pe so omeli yango ebele na libumu etokaka pe kuna kati omoni moto alango déjà ebandi osala ba vertige. Siko masanga mbila ngo po bo conserver yango ezoka combien de temps? Bon, biso to banda osala yango liboso soki omoni masanga comme ebele bato baza kosomba te otimoli mabele otiango na molangi oyo babengaka yango ya vin rouge o babengaka ya molangi penzo tiango na kati esala ba 1 mois tango yo bimisango okomela yango ekomi na goût mosusu wana omekata komela te soko omeli en tout cas eza danger esala ka ba 1 mois evani na sema mabele. Par jour bobimisa combien de litres ou par mois bosala combien de litres pour ceux qui mutu aza na besoin nango o asomba azwa akosala combien de temps pour pesa eta mosusu ba 10 litres ba bidon ba 25 litres tono mobimba par jour nde na matériel mosusu na bimisaka ba 100 litres na bimisango ebele bato bazwa kosomba ba mosusu balingaka bamela oyo elala ba mosusu bamelaka oyo esali ata ba une semaine donc ebimaka nango ebele. Bon, ebimaka nango ebele so moto asali commande ça dépend oyo akoluka akozwa kaka mais na saka yango ebele ke moto akoluka asombi oyo nyonso na bo bamelaka ya sika na mosusu bamelaka pe akolala mosusu bamelaka pe pesanga ya 5 jours na kopesa pe banzete za ebele ndenge ozomo omoni oyo nazala banzete ebele so tali kuna ba image okomona zamba kuna yango ne fandi yango na yango na kende kosalaka ça dépend na salaka ba 30 bien 50 nzete po ebimisanga ba masanga wana ebele wana. Na musala ngo ya masanga mbila osali mbula boni. Nasali mbula ebele yango nde tangisenga bana yango nasalaka makambo nyonso kana na tongi pe bandako na sope mapango ka likola masanga oyo. Donc ezofuta kitoko na moni. Ezofuta kitoko na etango mobutu azalaka ezaki ba généraux bato minene ba ministre bazo koluka ngo koluka voir même mobutu abanda kozwa bato mosusu bakende komata inikima kozwa bato na maluku baya komata inikima po baya omela bango na 7 yale na likolo awa. Bande ko balandi bino moko boyoki ndenge papa lobi biso toye awa pona kolakisa bino kaka bolamu biso na bino ezaka makambo malamu lelo toye pona makambo ya masanga mbila papa alakisi biso bisika nga nazali awa pembeni na biso mwanganda moko eza wana bazomela kaka masanga mbila masanga mosusu eza te so olingo mela masanga mosusu mela mai mais masanga kaka ya mbila bato baye bavandi bazomela ngo papa siko pona commande toko zoyo kaka awa ou bien ozana ba place mosusu otinda pe masanga ngo soki mutu azana besoin nango ake place wana ake kozwa. Bon naza pe na nganda na ngai ezali ndenge to moni to ba mutu na nganda na ye mais ba mosusu bazala banganda bango ya sese mo yanga ya mbila bayaka nikima po ya koluka ngo mutu nyosa koya na tekeli azui akeba naza ba numéro bato babenga nga so mutu na commande asengi bombela nga ota aye kokuta pe ka ndenge asengi donc bato babenga nga ebele téléphone là la kapenza te bande ko balandi ngai ya mamina yaka na makama bien papa lobi ozana besoin ko zwa masanga azana nganda na ye yaka ozwa masanga alobi ezo soigner ba prostate ezo soigner pe ba rein to mela masanga na biso moko soki masanga ezo soigner po nto boyango ozana besoin nango okobenga kaka na ba numéro eza na se ya chaîne na bino wana soko bengi
papa komemela yo oh 100 litres 100 litres ngo to yo ya jour moko bon soit une semaine akitisi masanga koza quantité nini oza na besoin nango obengi kaka na ba numéro batia na se wana biso to komemela yo bon papa biso awa tomona ki omati likolo na nzete omati okiti na se masanga ngo place mosusu tokomi komona bato bazo sangisa ngo na mai ndenge bazo kosangisa ngo na mai bazo kobebisa ngo to bazo sala po ediluer teneur nango mawa mingi na bato oyo bazo bebisa réputation masanga oyo ngai nazali so olingi koya kosoma masanga bato na nga bayeba ata ye alobiki masanga papa ezaka propre oye olandinga na nzete ya mbila moko nazomata besoin nango ozali na telo ka sur place eza teke obanda kozwa baide ya mabe te ntango bato wana bameseni baomona ndenge ata na baza na bango te bayebi kaka tokokuta masanga papa ezalaka propre atiaka eloko te yango ka ndenge euti ndenge yango ezalaka eza kitoko bato basalaka ndenge wana eza bato bayaka kosomba mpo bakende kosala makambo na bango libanda me epa na biso eza nde pire babingisi yango mboka nganda sese oyo tozofournir masanga ya mbila. Papa, rappelez biso na lisusu kombo na o po bato bazolanda biso na chaîne ya télévision Prince Ngangu bayeba. Voilà ngai kombo na ngai Papa Ringo ona yeba na nganda sese ata otuni mwana muke abotami lelo taba na nyonso babenga bana ba moto wana okomi na renga nda sese obite nazoluka Papa Ringo ya saka masanga ya mbila bakoya kotika direct na ndako po na mutu moko abunginga azate. Siko na compagnie no ya masanga mbila wana. Est-ce que o sala kango yo moko to ozana batu ou bien o sala ngo na bana na yo? Na sala kango na batu tozaki pe na bandeko ebele awa ba papa musu bazonga mboka musu bakufa mais na forma bana ngai soki na empêcher bango nde basalaka baedaka ngai na musala wana mais oya basanga ya mbila oya mai ya sese baza ebele tellement ebele bango baza ebele mais awa mutazo sala mingi ezaka ngai na famille na ngai masanga mbila soki mutu neti asi amelaki masanga oyo ya mundele wana ameli oyo masanga ya mbila inconvénient moko ekozala te bon yango eboyaka sangisa soko meli yango oko tumona masanga mususu kuteye makasi alingaka mbanda te soko meli yango tika na yango moko soko meli yango mélanger na masanga mususu okomona nde ekumisa bozoba bandeko balandi boyoki papa alobi soko omeli yango kaka yango na yango ya lingaka te basangisa ye omeli oyo nsima yo komela ye te soko bandi komela ye mela ye moko po ye moko nde azosoigne alingi te mosusu akota aloba oponga mpe nakotaki alingi azala ye moko bino bato bozolanda biso papa masanga oyo ya ntsamba oyo masanga bakoko eza mwa mingi natuni liboso masanga mundele bongo soko osangisa ngo na masanga na biso mususu kaka ya bukoko eza mabe te. Oui masanga wana alinga bango na bango bakutana eza masanga koko o babengaka ngo awa la mboka babengaka ngo lungwila eza masanga sese wana baza bandeko yango bazaka ndenge moko mais oyo nde po aza likolo bango sunde bazaka bato ase nde ndinge zaka wana me aboyi na ye sangisa masanga mususu wana nda aboya kame bango na bango bayokana kana bango baza meme gu basala kaka ndinge moko me ba prix na ngonde keseni oya ngai no wana ase ekeseneki eza masanga lolendo eza vraiment masanga lolendo masanga mobimba elingi mutu mususu akota te elingi kaka ezala yango moko siko papa masanga oyo eza boye neti nga nazobela naza peut-être na malaria na nga nazomela kisi nakomela ngo oui yango so meli yango omela kisi eza na problème moko te mabende ba kisi musu ezaka makasi waki malade ko makasi okomela ngo te ngamba musu tango nazoza liusul nazoza soki na beli na juver mi bale mi seto tokisi ngai na moni pe omona kana sesta ay mwana ko kasuzo ata malade na nzoto yango pe tretaka masanga mbila ezo traiter olobi ezo traiter prostate na ebandeli nango tango esi ekoli ou bien si ekomi na suka bon eza na bandeko bayaka kozwa ngo po ba traiter nango bayebisaka ke en tout cas yango eza fin soki bapesi ye na minute muke motabandi kosuba akangamaki makambo ebele aifungwami mbala moko mingi bazobika bazoya na histoire kaka en tout cas masanga oyo papa tipo wana linga kufa metango azwi yango 3 fois esi na ya biki na ye
Bandeko balandi bomoni tovandi kutu na sa moi pona lakisa bino kaka kie tovandi na se place masanga mbila ezobima po nga nalinga kokende likolo te nalinga kokende vraiment na source pona zola bino ba information eza ya solo po na kokende kuna na ville kuna mutu ya kosombe papa ye akena ngokuna amoni kaka masanga ebite eutaka wapi basalaka ko ndenge nini evandaka ndenge nini pona kobomba ngo wapi masanga ngo papa okoti yango mpe na congélateur to ifo bena oka ya moto boye soki olingi otia yango na congélateur ekogarde même goût lolenge utaki likolo mpe otia yango na congélateur ata ekangami otiki yango etelemi te soki bango ndiki ozwama malili okomela yango ekogarde même goût. Question moko elinga kaka sikoyo ndeko nanga asombaki masanga na bino ya mbila oyo achango na mulangi ya bouteille en plastique abombi yango na kati ya ndako soki abombaki yango deja soki nini mulangi bouche esota masanga ebima esalaka bongo mpona nini? Bon masanga wana nde eza wana soki okangi oti bouchon nango ebongi ozotambola mwa moke odesire yango soki otiki okangi yango makasi tango yo kofungola otika maboko pamba po eza na puissance moko ya kosakana te ebetaka mpenza pouf mpe otika ata na mokete ata bido ya 5 litre ata 10 litre ata canadien wana ata nini soki omeki kaka otia molangi ya plastique otie epanzanaka nango donc en tout cas masanga ezaka na pression makasi donc mpona kobomba yango bien faut kobomba yango kaka na molangi bombi na molangi soki okotiango na bouteille en plastique kokanga bouchon te. Oui. Soki omoni oti yango na molangi penza oti lokanga na tibo omoni siko eza bokoko na tibo eza malamu ekosala eloko te bandaka kobima ezotoka ezobimisa banini nango wana bafulful mais soki ozwi kaka bouchon ya mondele okangi awa yango ozolakisa okomona ke ekobanda kobombe soki olingi kofungola malembe ozofungola ebandi kope kosala ebandi kokita omona bido ebombe ebandi kokita malembe so fungaka na vitesse ndenge ekokenda nde opimbuka ozangi yango. Mais tango meminga na nganda na okuna papa na moni bato mususu bazoko melango batie banzete na kati siko banzete wana musala nango ezandi na kati ya masanga. Oui, olobelo ko moya bien ya motuya nazala bandiko nga mususu bampende babanda koyela nga banzete wana soki ero wana bazoya kolia bangembo bazolia pena yango okomona na matili ko nazwi babido bakisi wana na tili kola babido kuna na ningisaka bido te ifo ezaka kuna so na tima sanga yango etikali yango babi ezo traiter bango ba malade belé wana komaki commande na bango banzete ya bamutuzo bato bamelaka na banzete te na bando tia pemeni moya bango ezaka na tia na banzete wana ezo traiter la surtout bato biso bandundu bayebi secret ya banzete ya masanga batiaka na kati bango bamelaka ngo pamba tifo tia banzete na bango. Masanga ngo nini okomela ngo na nzala après kolia okomela ngo na tongo okomela ngo nini? Oui, olobi otuni question moko za très nécessaire yango okolia liboso mais soko kolia liboso ata omeli masanga ekopesa appétit mais soko meli yango liboso ekopesa nzala makasi fo lia mingi so le mingi wana kwa biso ba mabinza bani to lia ka kitoko penza wala omeli yango esala eloko te mais so omeli yango na nzala okomona makambo ekomela yo. Mutu moko aza na estomac bela estomac na ye sikoyo alie ameli masanga ubi alie na nute ameli masanga wana mabepe kaka. Bon moto azaki ba yango pe na estomac pe tretaka estomac linga toujours eloko ya kilo yango ezaka na alcool tango pe koma kuna yango na estomac baza na problème te baza lokola bandeko mbaye bayokana kaza kwa kisi na yezo soko mele yango ezo traiter pe na estomac na kati. Non, faut mélanger ya moi pio tchongo na moi congélateur et moi malili ne o meli yango ndenge okiti yango likolo boye donc siko ezana lo makasi mutu akomelango te. Oui, soko melango boye bato mususu ozokitsaka bo abando melango direct so po liokiti yango ekoma ya malili ekoma ya malili ça dépend ndenge osepeli osalango mais bato mingi balingaka ezala mwa malili amelango ni mais ba meli penza solo akolinga atia ndenge atalinga ayoka kaka makasi wana ndenge ye nango ameleka modele wana po se plaka na ndenge uti ameli yango ndenge wana. Bandeko na ngai tema na lingi bino mingi nazo continuer ka koluka lelo na memeli bino masanga ya mbila
papa alobeli biso bolamu nango na masanga mbila na moi mabe nango te po eza ko traiter eza ko pesa petit na Kinshasa to komana biloko yango zo kolia te na yebaka te ke izaka nini biloko yango zo kolia te mais papa alobi na masanga mbila soko meli masanga mbila oko zo petit ya kolia pona nini onyokola nzoto moma oyebi ke soki na meli na masanga mbila na kolia na ngai eko soigner ngape question mususu papa masanga mbila ngo ezaka vraiment cher makasi te et mutu nyonso akoki kozwa ngo bon ezaka ngo bato mosusu bakokaka ngo te bakoka prix nango te po eza na ba prix moko ya mwa makasi mais eza na bato bayebi tina nango nde basombaka ngo mais so yebi tina nango te osomba pete bato bayebi tina ke tretaka bato bayebi tina nango ke wana masanga bokoko masanga mbila bayebaka balandaka ngo mais mingi basepaka bazwa masanga bango oya bango ya ba bakutaka banzela bameli na bango bimela mela wana mais bo bayebi bayaka toujours awa po bamela ngo bayebi tina nango ndenge esalaka kitoko. Oui papa, lelo ba jeune ba komo linga kaka masanga moko ya pembe bosoka melimba na moko muto e bouger. Eloko nini okoyebisa na ba jeune wana? Bandeko mosusu bayaka wa balobi o eza lumaimai soko melango osala eloko te mais tango ba melango tomoloka muto bando simba mabele ye moko abandi ko nguluma kwa mwana muke akomi papa mobimba zongisu mwana muke atiaki nango tembe masuka kime o bango bazomela wana bimela mela bazododo ezo sala bango eloko te ezo bomba bango ko bomba mo motamela ki zododo akufa mais soko melango okokufa te ezali kisi ezo traiter bato bandeko na ngai o esengo te ata yo moko eloko ya bien boye yo boya ngani naza boye no melango ponga ezaka bongo so basali sukli basali mafuta na tena mutu suki na ngekoli ngala banomela oyo na banomela oyo na meli be masanga mwa mingi mususu wana mena moni ko contre les obelisanga na omoni posa ko leza sute mais oyo so na meli yango ezopesanga nzala so na meli yango na sangisi na liboko pona za na kati ya zamba bino botali omoni papa memi biso penza na zamba na kati ya zamba na sima na ba biloko ba eta bambisi tomona ka bambisi na ngai na yeko mona place bambisi evandaka place moko na banzete oyo ezobimisela biso masanga oyo ya mbila papa na mona ki air moko ozomata otie singa ti likolo kuna sikoyo pona komata na nzete wana il faut kaka singa okotia pe escalier omati ou bien kaka foza kana singa na bino wana motayebi te mbila mosusu zaka molaya ya ba 15 mètres 20 mètres soko oti singa wana oti nzete ngo molaya ndenge poko mati likolo wana za singa bakoko na biso batikela biso tosala kana ngo musala ya mundele ba mataka ba nzete wana zaka pete wana ko tamba ya biso za makasi soto kenango omati ti likolo osala mosala na yo kiti nango nde ya biso batikela biso ngwa toko tia na singa mosusu te bandeko balandi tokomi presque na suka soki peut-être place aux alus olandi biso omoni ke eza question moko na tunité yo oza nango benga kaka na numéro eza se wana ngai moko na koya kolukela yo papa na kotunela question wana papa kopesa réponse papa mutuna mususu eyeli ngai ntango okiti na moni okiti na eloko moko lokola fleur boye eza mosala nango eza nini eloko ozomona oyo nde sika masanga eutaka tango tosali yango na ramo tolongoli yango tokati omoli mbeli oyo yango ne motekata kango tango akati ndo ya setikali wana to bando bimisa yango masanga oyo za fleur ya pamba mais za sorte mibale mususu pe ya mbila so ekomi sorte ya mbila tosala ka pe yango mais mingi totika po mbila wana pe ezo traiter biso makambo ebele toliaka bazo bandika makambo ebele ezo sala yango mafuta ndi tosala kango pona mais oyo ezaka nikimaka fleur ya pamba tosala yango masanga abenga kango epa na biso mwepo yango ndi epesaka biso tosala ka masanga ezo bimatimba un mois ao ndi soki sili totiki yango ekauki totipe mosusu na sima koya ko remplacer yango lokola oyo andeko oti kolanda papa merci beaucoup tokotika te tokoya kaka il faut toyeba
oyo na ba question o bino boko tindela biso po ngana tuni o ngana dizaki nango bisika yo oza na question moko bozo tungisa yo ozo yeba te osala ndenge nini menga kaka na numéro wana komona na se ya chaîne na biso Prince Ngango TV biso tokozwa question na yo toye kotunela papa tokopesa yo réponse po nazala besoin ka osepela nazala besoin ka osepela papa nakomi na suka oza na bato to bana na yo osala na bango musala oyo nalingi opesa bango mbote à partir ya télévision Prince Ngango TV. Oui, merci maman. Napesi bana nanga mbote na sepelaka na bango mingi nalinga bango mingi tantine tonto Juna bakoko na ngai nalingi papa Polo nalingi bana ngai mama nanga Marie oyo asalinga famille monene na boti bana ebeli likola mosala oyo nde napesi bango nyonso mbote ba mondo benga Marie donc ba kombo ze belé so natangi bana na bandeko ngai ba chef nanga na sala bango ba evo chef wagi papa Gilles oyo ateka kama sanga ya CC oyo ya mai ya sekuna yende oyo azali oyo ayebi mobimba awa na ba ministre yos bato tu ba yaka omela masanga na nganda sese bali aka liboke na yo eza kitoko zo masolo malamu penza soko koyo ka liboke a Gilles nde sala likambo monene vraiment na pesi bandeko nyonso ba chef de quartier mo bourgmestre biso nkama na pesi mbote kimia na mabota na mama na biso ay kotala biso na pesi mbote. Amen. Merci beaucoup papa. Tokomi na suka. Tokomi na suka. Tokomi na suka ya émission na biso ya journée ya lelo. Na pesi merci na ba oyo nyonso balandaka biso bisika bozali. Bo continuer ka kolanda biso. Donc bino bozo landa na nde tango pe biso pe tozana makasi ya kotambola kolukela bino bolamu. Na pesi merci na patron na biso Prince Ngango bisika zali. Merci beaucoup papa. Na cameraman na biso Arnaud Mwana. So tawola ba Arnaud Mwana na za mwana te amukolo. Mais comme les mwana na pesi batu oyo bazola na ngai Chible le rock libanga munene libanga mai. Na pesi mbote na ngai na ma copine propre Blandine Ngalula. Mama fête na yo anniversaire to komela so yebsenga wana te. No memelo 5 litres ya masanga mbila. To batona bakomonela biso to komela masanga na biso. Na pesi bambote belé na bana na ngai Dimitri Kembo le bijoutier, honorable David Kembo, Julia Kembo, bisika bazali, mama lingi bino mingi. Na pesi bana nyonso ya Lemba. Bana ya Congo mobimba. Pona yiki bolanda biso partout monde mobimba bolanda biso. Merci beaucoup.